David Tsala identité ya bana ya Selemba ou honoraki ba mama ya ba quartier nyonso ya commune na bango na occasion ya journée internationale ya ba femme le 8 mars. Ba mama ba utaki na 9 quartier mokoka ba sangani elongo na yemoko Tsala Nzambi David ba fêter le 8 mars balie ba meli ba bini kitoko yo wapi. Et bongo pona ko clôturer mois de mars dédié à la femme vendredi 30 mars 2018 identité ya Selemba ou David Tsala azalaki invité na clôture ya ba activité ya ba femme na hôpital général de référence ya Makala na commune na bango ya Selembao. Représenté na Djedje Mbuyamba, David Tsala a honoraki ba femme rurale kaka ndenge thème ya mois de la femme oyo ezali kosala accent na ba mama oyo basala kabilanga. Tsala Nzambi David apesi don ya ba Congo, ba pau, ba machette na ba arrosoir pour na ko permettre na ba femme rurale basala musala na bango kitoko ya bilanga balie sa Congo bana ya Congo matama ebima. David Tsala atika kabiso tene na félicita gai mingi na acte nyonso asala ka concert na ba mama. En tout cas tout le temps et puis na ba maladie asunga ka vraiment yaza mona moko ya aza vraiment na idée raisonnable de faire population na ye tout le temps azaka toujours derrière. Problème de ce dans la suite bengi en tout cas tika la de simplicité na idée ya moi donc vraiment tamba pas tepeli vraiment mingi surtout na ndeko na biso mwana na biso papa na biso David Tsala pona nga ezamba liboso te azalaki na biso azalaka toujours na biso azokoba kozala na biso alors biso ba mama ya hôpital général de Makala toza toujours sima na ye tokotika ata mokolo moko te tozana pona ko soutenir ye na ba prière po ete makambo nyonso oyo asalaka ekende toujours liboso. Directeur général ya hôpital général de référence de Makala Yepe Abakisi Boyi. Après ça, il y a qui tourne collègue. Parce que les années clôture la capitale générale de Makala, ça nous met à mission Sala, la titre à moins de la femme. On a ADT, la Sala, la PCP, il y a Kamusala, la propriétaire qui a été en hôpital, donc c'est un peu version moins. Lelo ba mama nyonso ya commune ya Selembao ba comprendre que ezali na mwana se moko na commune ya Selembao oyo aonoraka bango kombo na ye David Tsala Nzambi oyo azalaka toujours présent pour na ko soutenir ba mama yango bango pe na ngambu na bango ba pesi merci na David Tsala pour na ba action oyo azali ko sala na honneur ya ba mama mama oyo amemaki 9 mois yepe azali toujours prêt peu présent pour na ko soutenir ye boyende ezalaka ekei